Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Salut naba fidèle nyonso ya Congo Check Check TV avec Darling Love la Canona bambote partout place bozwami la Canona binoye yo mwana muluba ya solo ya tanga na pesi bino vraiment bambote belé ba bonjour ba bonsoir ça de pas air bozwami na profiter na pesa mbote na le big boss leader à Pembe leader à Moufouben Papa Sibou Mutombo depuis Allemagne mbote na yo pourquoi pas na JP Suisse bambote na mon vieux eskozami honorable Papinzila Georges Dzunga tete la ke mafumbe mutete la tikoloza jamais moumbu bambote na yo toujours émission vous avez droit de savoir bozalaka na droit ya koyeba bandeko balandi Kishasa makambu poto makambu à chaque fois ceux qui tozo sala mama solo ozo concerné makambu mibali ya poto makambu ya basi ya poto ngana lubaka kaka kwa envier na yo bobali ya poto te po mobala poto azaka na même goût oyo mobala Kishasa azanango peut-être ninge ba fi bakanisaka envier moi ça poto te parce que bazaka même goût na baso baza anakin bandeko balandi boyo kalikambo ya somo ya soni pe pasi pe mawa avant-hier nazaki na aéroport na biso international ya Njili bandeko côté to vanda ki wana to bandeko kozela muto akita to kenda kozwa bandeko balandi mwana mwasi moko avanda ki wana asaki na deux camarades na ye na ngambu na biso wana pe famille moko boye ya ba fille moko boye ba yekipe kozwa mutu na bango nzoka nde ndeko mwasi ndenga yaki kozwa mwana mobali ezalaki nini bandeko balandi mobali bakutana na Facebook balingana kaka ndenge ezalaka mobali pa ebise non nazoya côté wana vraiment nde naza na précision te soki pe mobali ebisaka ya kozwa na aéroport soki pe ye mwasi ne mutalingaki asala mobali surprise tango azobima wana aya kokuta pe madame ye wana ndenge bafi ya Kinshasa bakraka mibali ya poto bandeko balandi ndeko mwasi ye aéroport te aye côté pe biso to vandaki ba misu pe bavandaki et comme ba passager tandis que na avion ya Bruxelles Airlines au Bruxelles Airlines déjà ici et atterrir kalate ba passager bazokita bandeko balandi na ngai soni pe pasi mwana mobala kitaka te akiti avana na kita nga pe la vana pemeni wana mio oyebi biso ba journaliste to zaka ba songi soko vani na place abatebele bongo okoloba loba mingi te fo yoka pe makambo batu bazoloba na yoki kaka ndeko mosa zoloba est-ce que nako yebe pe na bien pour na moneka na ba photo na ba appel vidéo est-ce que na boye pe na oyebe bien maman kamana abi okobunga yete ndeko mwasi pe azotala talaka pe téléphone ba photo ya chéri ndanga tinelaka dépense ana poto pour akanga vraiment profil à papa bien tala ko tula bana basa Kishasa bo excuse nga na ona loba bongo ndeko mobala kitaka ta kiti nzoka nde ndeko mobala za homme marié mwasi lokola pe bandeko na biso apoto longonya mama oza mwasi mayele ayebeke mobali nazo kita Kishasa za mboka otika mobali te bako yibela oye na ba fina biso tokufa nzala biso ba fia Kishasa tokufa nzala to ngoyoka lisola mibala poto te bandeko nzoka nda tindaki délégation ya baleki na yeba ko zombane na aéroport ndeko mobali pe ayebaki te ke mwasi pe mayele molai ayebaki te ke bako ya kozwa ye yebeka copine na ye wana ne mutako ya kozwa ye mukiate botona nyo abimakata bimi semeki na ye ayambi ye siko ye chéri ale atelemit alingaki ko yamba chéri atala boye fimo ko boye yambi ye siko esali ye mo somo nanu atelemi atika loko azoba mukiate we mama ko la fille a chebo na musika chauffeur na bango ye ndeko mobali ya mati ni oni a quelle humiliation ni oni a alobeli ndeko mwasi asimi nzela ke mama camarade bazaki ne yo momoko asali boye pola nini
otali mwasi kitoko penza nayebi te combat koko ozala complexe numéro 00 tina niveau wana mpo nga na benga yango eza complexe bandeko balandi soki bakamarade bakoma oyebi so bongo asali boye ndenge nini moke ete kaka nde bande kodiskuta tellement azalaki bati azongi lisusu na kiti kote tovandaki wana na salle d'attente wana azongi lisusu na kiti abandi mpe nako azolela bakamarade bamo baopekisi wana ubombalongo asali boye ndenge nini tasiko mwasi mosusu aye kozwa ye bango bakanisi kaka ndeko mwasi oyo ayambaki mobali wana kanisi kaka lokola ke kopi na ye wana oke aza semeki na ye moke ete boye mobali mpe kota kendeke ekoki te abengi mwasi kaka sur place wana tovandi ocomprendre wana famille mwasi na ngai nayebaki te ke bakoya kozwa nga me basali nga surprise ye mpe mwasi oyo bayozwa oyo ndenge nini apesi ye adresse a flat oyo landanga kuna bandeko balandi tala na degré ya complexe na sisaki lisolo te mutu na biso toyaki kozwa pe akiti naokaki kanda mutu biso yaki kozwa akiti metiti makoseka te ale tozi tokei totiki kaka mwana mwasi na milelo tango lingani na mobali ya batu na Facebook eloko moko boye lakisaka kaki aza maria ta ye wangani na bacommentaire surtout nga Darline na makasi na ota bacommentaire nalandelaka commentaire jeté po commentaire so za muta mayelo okanga mutu wana na commentaire oyebaka oyo abu ye mo ata na ba commentaire moi ça mutu ala tikala commentaire photo mobile n'était pas remarqué que mobile ana ça homme marié j'espère déjà so za muta mayelo j'espère déjà mona na album à Facebook ya mona te que nani aza père de famille ya mona te po mnanzimi te que ndenge na monela ki tonton wana zangi bana te azana bana ya tikala mona mbana te nyonso na biso ba fie Kinshasa tozo effacer yango eloko biso totala ka pour finala la kana mobali wa uti poto mameje mibala poto bazaka gunini ya Kinshasa bazaka gunini lelo komi bana basi boye degré ya humiliation mwana mwasi ya pembe ndela no sentir aza muluba po pena boye po ndela no sentir na kombo banda obengela ye wana banda obengela non na ye po mingi biso bana baluba nenga komo na ngeza rit babenga nga mingalu babenga nga ka toujours na non nga banda obengela non na ye vraiment. Une surprise agréable na MP Domi. Fête maritime MP Domi na Katia Aaron. Boya ebele bokozala fuma de cité. Numéro ya téléphone na biso yango oyo eza affiché. Ko hésiter te kubenga biso benga parce que ici chez nous il y a toujours 100% sûr. Biloko na ekokoma malamu bokozala vraiment de cité. Bon pour ça vraiment bobongisa bakoli na bino na date oya le 23 novembre 2018. Le 23 novembre 2018 bon pour ça vraiment na babakage na bino bokozala de cité. Maboko na biso ko fongoma tozo yamba bino boyi mala mouvement na katia agence MP Domi fête maritime. Tozo zela bino bon pour ça bokozala de cité. Check. Pourquoi ozala zoba tina niveau ya boy mobile oyebi te bolingani kaka na Facebook mingi pe basimbaka batouche nga deya na mona déjà une fois na 2017 tokenda ozwa cousin na biso mo autaka Belgique mwana mwasi mobile abengaki na aéroport oyaka mwana mwasi nzokanda azalaki neka na mbonga transport aller à retour azala nango te ba passager bakitaka te bakiti avion kute matina ko matezongi na batu mususu luka mobile ngo ayete pona nini nyonso nezo ko par rapport ni poto za na lokoso mibala poto
ayebi na te komi ke bato bana yokele mawen ti muta mawe ko monana o bazana e commune moko e komima ya zemo na kalamu e komime na kalamu siko yo wana bande ko kita na vola butu ozana ka na mo transport ya alebo ya retour ozana ngote lokwa mobala ebisa ke yo ya kaka to ko louer taxi wana ekeko tika biso quelle confiance talande ko na biso mwasi Sonia ndenge wana oya ta yo moko to mi pe na de camarade na yoko ba ujana mikolo babi lelo biso to ya mobala poto sope bazeba na changu lelo to ko yindi sana kulo akimbuta wana vraiment qui pas réseau ça la pasi makasi mobali ya bato azana mwasi na ye zelaka bokuta na bino na flat ngane na bengala za ndenge nga muto na zane si otena comme niveau que ozo na aéroport po na ezana loko ngana supporter le quoi humiliation moi so babengi moi ça za na mutema ba humilion na miso ba ninga baso ebi koyoka ndenge ni vraiment za pasi mingi bande kona biso ya Kinshasa bolongola complexe obozana ngo mibala poto bazaka ka ndema na mibala Kinshasa baza awa msuku to mona mtu so uti poto me otele misena mo mbali muso na Kinshasa wa okonzima kutu to comparer bango te ya bien bazali pourquoi tu vois na mibala na biso baza na Kinshasa baza mibali ba pe na droit bolingo mibali wana poto chaque fois ngalo bazaka mibala batu jamais kutana mobala poto za célibataire baza mukie bande ko balandi baza mukie ba parce que baza ba marié a koso kana za procédure à divorce le procédure à divorce a beaucoup ça né 5 ans za kana procédure à divorce on peut se confesser à nini on peut se confesser surtout mibala France bo excuser ngai baza ba maman na escroc a kotuno ke tala na pris à passeport mususu ya lo ba darling yo ba sala obungu malheureusement nga mbali nga na France te non ekomate ponga mo modèle na musu makasi mwana muluba na zami su makasi na ninga muketo ko sanga te na timba plus que biloko etimbaka vraiment lelo mibala poto ba commencer kanela biso so la nepi mibala ondenge bayaka ana Kinshasa bandeko eloko malongo ba pesa abasi wana ezate akonyoko lonzoto kaka pamba na suka peso parfait na 10 €. $10 on a somba crédit pour la soana papa mokonzo ça nango nini pour moi so la ta kapena bo $10 ezeli le côté o banana nini pour ça to kena na niveau plante ko quand même pas so mi plante ça pas bon muto a ko salosu to be ko kakate mi bala on ba pesa le côté comment yo ko ka ba vi na yo mobile bolinga na Facebook oyebite kaka ndingo yako zo wana so pe tombe ke bo kuta na o coucher na ye ka bongo o salise ni test yongo zo mona mingi ba utika na ba zemi ba utika na ba sida na ba infection pour yo si bato ba uta poto ba za na ba infection te ba na ba infection na mo pe ya makasi infection za ka te na Kinshasa po ba ngomba kanisa lokwa so mbala uti poto za infection te qui t'a dit ça mutu so za na infection na umela déjà comme chronique ngana ko benga ngo azana o depuis na Kinshasa ke poto et comment senga moi msusa ye a na Kinshasa ba luka ba mama bokoko po ba soigner il faut ba no bit ngo yo mona ka mobala ye Kinshasa bo msu azana malade ye a ko luka ba traiter ye yo buleka lokwa uti poto omoni azana tentira bien maboko na ye pembe makolo na ye pembe lobi pe na ngana kufi na nga awa vi na nge suki awa vraiment son humiliation en tout cas maman na biso wana oza pena mwasi nzamba pambolo sali malamu ndo tinda bande kono ba ya koyamba mobali no na aéroport po ki chasse damboka kotikela kotika mobali ozo mona lelo ba fi ba koma ayeba na gérer flat apesa na numéro na téléphone loko api ba mbala ba tambola na soif so kaka kiti na aéroport njila ba le soif e mati o kazo ko tuna na gérer que est-ce que ah on ko so petite bombe te na ko passer na nuit. Allez, au voilà, Gérard, bon, excusez-moi, Gérard, on a azar, ba numéro, ba fille, au moins, a bengi fille intel. Au moins, on a besoin de cadeau empoisonné. Au moins, pour se protéger, tu as bon, le botre na maladie. Vraiment, ils ont fait ça passe mingi biso ba congolaise. Pourquoi? Balobi congolais, ça a complexé. Le complexe, c'est que quand la génération, na biso ba maman, na biso ba collaborer. Ba maman, biso ba collaborer. Biso to comme na lo koso makasi yango zo mema biso na mabe. Vraiment bande ko na biso ya poto oye ba katango zo ye zala sir na muto azoya kozwa yo
kopesa mutu rendez-vous ote oyo pesa ndeko na biso mwasi pasi nayebi ke après retour na otango kozongo kotuta na tana émission en tout cas ndeko mwasi nga nayebisa yo monaki sanité mais ndeko mwasi azalaki bati kolela ndenge wana soni na sa mutema nga milobe mbala omoni te ngaku darling love la mona papa mokonzi po bamisu ba olobo yo kumisaka mobala ngo ya poto zana yo mona ete na mona na zo ta passer na nuit na yebi ende ngazalaka sikoyo obongo yo muto mona te vraiment bana basaki chassa nzambe lokoso komina kiza na yoka kikanda fa na landela lisolo tina suka ta na zongi na bengi mon boss na bi boss tika na betero lisolo vraiment na okakika kanda po tokendaki oyo tikala ye koleka soki mpe bazali na mbongo ya transport akozongela so mpe bazalaki nango te nayebi te ekoma kaka bokoma olandela bato bozala maoko mini moko kuna bato ya mawa mpe bamemi soni na pasi. Merci beaucoup. To comme na biso déjà na suka analyse na biso to ngato sa lelo yo si le koso bana basa Kinshasa. Et un grand merci à mon boss, le big boss, Papa Sibou Mutombo. Merci encore na honorable Papi Nzila na France. Maman Annie, Motema Papa Arsène Makonda, Josué Makonda, Myriam Makonda, ma petite sœur chérie que j'aime beaucoup. Na lingi vraiment mingi, ozala bien makasi. Mbot d'accord na Dodé Mavumi Sawaza déjà na Kinshasa awa, ba bon séjour, ba bon guérison. Na lingi vraiment bingi mobali ya moto motema Clarisse Plasma la sexy merci encore na metiti manza na sima caméra na lingi mingi check. Une surprise agréable na MP Domi. Fête maritime MP Domi na Katia Aaron. Boya ebele bokozala fuma de cycle. Numéro ya téléphone na biso yango oyo eza affiché. Ko hésiter te kubenga biso benga parce que ici chez nous il y a toujours 100% sûr. Biloko na ekokoma malamu bokozala vraiment de cycle. Bon pour ça vraiment bobongisa bakoli na bino na date oya le 23 novembre 2018. Le 23 novembre 2018 bon pour ça vraiment na babakage na bino bokozala de cité. Maboko na biso ko fongoma tozo ya babino boyi mala mouvement na katia agence MP Domi fête maritime. Tozo zela bino bon pour ça bokozala Congo check TV, Yasibo Mutombo. Congo check TV, Yasibo Mutombo.